nani parmi artistes génération na yo au monde avena que ana charisme pena pe ya artiste pour ça va na plateau ba sentir que no te artiste yo wana ceux qui azo loba ba sentir que no te a peine essence bon ya liboso musicien pena dans charisme pena dans charisme ya kista oh le bata problème au kendi charisme oui problème au kendi na biso ba mbote bele ku jeunesse monene charisme pena liboso za mwasi nzambe ngamo mona tina lo babona lo betake pena musicien na bateke lo mwana classe na ye za ba jeune ko mana kai non musicien faut charisme ya liboso nde sala biso ngamo mwasi nzambe na na charisme makasi donc na yami balé bon yami balé azate baati bo rebo ya eloko te mwasi nzambe nde c'est là bobo ya rebo chulo non mais otuni ma charisme kazana tuni tozolo babato bazana charisme donc esie ko mama bokoyoka makambo moni bino boyoka makambo banana ngo boyoka makambo rebo chulo oh nataki kuma mutu te na bika boyoka makambo Tatana Cruz banani boyoka makambo Tatana Cruz to rebo moi c'est boya hydroquinone ba bika boyoka makambo oui nataki kuma mutu te na bika boyoka makambo ba bika boyoka makambo moi sinzambe idone onan donc ngapi na idone ngamoko moi sinzambe yo moko moi sinzambe après yo moko po babi la charité c'est vrai c'est la charité après yo moko bon après ngamoko nako idone ngapi nako zwa maman Biliabel parce que na lefo maman Biliabel yembile sinza maman Biliabel mo pour comprendre kaza idone na nayoki sango motindo ya pasi anyokoli yo yaka pembeni ozali sewa nga wa motema tovande na mone nzimone bango pena babi Koffi Olomide pe aza trop bêtise bon weka mopao na yebi te na yoka ba yena yoka banze mona kala banze mona kala vraiment wo pena zaka Koffi Olomide na nzemba kala na kata Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo Oyungai Naningi Komona, Ezali Congo Ezali Kopesa, ba jeune Misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Bonjour et bonsoir fidèles internautes de Congo Suisse. L'honneur pour nous de vous savoir nombreux devant vos machines en train de suivre cette émission qui est présentée par moi, celle qu'on appelle Ursule Bossal, autrement dit Doué Balobi, moi si aboya hydroquinone dans les canons on a pembe mais la moindre ya tout est Bobby hydroquinone 000 numéro matricule. Chers amis internautes, là je dis bonjour à mon patron Bobby le maître John. Pourquoi pas aussi à sa femme légitime maman Micheline. Le la même bino invité mon code très spécial hein Balobi moi si Nzambe abunga ki me azongi Bobby makambu. Na sur caméraman nanga azame mora nanga afon la peut pour que tout démarrer. Bonjour, moi Sinzambe. Bonjour, Ursule Bossal et Balobi, moi si aboya hydroquinone. Ah oui. 100% naturel. Ah oui. Voilà, merci beaucoup. Un mot pour na fan na yo, pour la chaîne Congo 6. Ah ok, Congo 6 mobimba. Salut, na pesi ba fan balina moi Sinzambe ba mbote belé, je suis là pour vous. Merci beaucoup. Moi Sinzambe, c'est pour la première fois. Toyamba yo na émission na biso na chaîne na biso Congo Suisse. Mais quand on peut connaître l'émission de cela parcours na yo pour que batba comprendre réellement moi Sinzambe. Ok, moi Sinzambe azawa, moi Sinzambe abanda parcours na ye na Kobina. Moi Sinzambe abanda Kobina, la bazaka danseuse, après qui danseuse, na ko vanda moke Nathalie ngabi bon. Ça la Robina on peut na bini tellement trop, il faut na tika, na zape na voix quoi. Na zape na voix, il faut ngamo pe na pesa makambo na boyema. Au banda Kobina panan. Bon nazaka liboso na bandaka Kobina na ngai epai ya Savané de Picho que je vous salue. La bini pas Savané de Picho na sisi pas Savané de Picho na longo wana bandi muke na ke Kobina epai ya Shela Mputu tant bakandi papanzela na quartier latin. La bini ba vena nga Shela Mputu après na longo pa Shela Mputu la ke ipa Abeto Center parcours na ngai Abeto Center a producteur a sala pe orchestre na ye na bini pe pa na ye.
après wana bon naye ko kende maison mère pas Weranson parce que Weranson ba moto belé ko kende maison mère mais ça les que na longa maison mère parce que nayaki ko bela na temps na bela kini na ko longa maison mère na pemi temps na pemi na yoki bien na bino na ko vanda boete carrière réseau si la ra boé ape na mgongo ko yemba parce que chez la derrière le bara ngwa bike yo no za no ko pesa makamu na ko yemba so bandi ko yemba pino pesa makamu na ta kinya bino il faut pena banda ko yemba. Tu que l'on est pas ça venait de Picho et pas Weranson. Ça venait de Picho na longwa kate mais ça venait de Picho ya ko voyager quand des à la président voyager en fait tikali bi quand des à la na mutaka Kinshasa Kinshasa ezalaka président voyager bon pendant qu'on continue ba répétition mais ils aussi mbaté mon leader azaki te ekomaki moi oyo ko benda la bon nene ya ko fanda na retirer nanu comme ça na loko presse ni na ko kende tant on a retiré ki wana nene ya ko kende siko pa vena ngashela na ba tonto sali ya robine loro nini au bénéficier na danse. Bon, la danse vraiment on a bénéficié tellement ebélé d'être nini par exemple la danse on a bénéficié belé na koloba nazana mabele pour mabele ndé mokoti mabele ndé makamu donc loko futanga na musique ya danse eza mabele na soma moi parcelle na moko eza déjà donc za mesura sungi pe bon leur zongo pe ba image ça peut bien mais na bossa ni na pour tika musique donc na koma ki e pas bien na c'est le scrum de grand mayas roi d'esprit na bina pe passer le scrum et peut tant avoir jara kindaki poto ndé to panzana na biso keza pe panzana ti bo pe na tika na biso mama. Voilà, tu me un peu kota na parcours na yo ya musique. Le lomo Nzambe a commis na chanteuse. Et là qu'on y poussé comme chanteuse parce que vous avez une danseuse. Donc yo penaso batu na piste. Donc kamulang lo que on dirait bakata yo mais obotama. Bon, et là on va ça nga ke na yo ka posta ya koyemba parce que naza déjà na nini na koloba nini naza déjà na don wana naza déjà na don wana ya koyemba eza déjà na makila naza na don kobina naza pe na don ya koyemba na moni ya kobina efuti na ngonga mais nde na lolinga parcours na continuer et simbi te potara to ko la peti na kobina na simbi te na bino na sa ko ba œuvre na nga ya oyemba bon pour ne poni ko yembela mokioka po yembela Nzambe. Non, bon, je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est tout le monde a fait Nadège. Bah yemba. Ouais. Tu yemba. Mais moi préfère bien ba Nzambe. Yo préfère bien no kama. Mutu na makamuna ya zo salade. Oh ba pona ba yemela Nzambe bali. Oh ba pona ba yemela pe mokili bazali. Biso ba moi Nzambe bon. Dans la paix ça le gloire pe pas Nzambe. Expliquez biso na pourquoi moi Nzambe. Bon, moi Nzambe wana eza lokola parce que na mwana Nzambe c'est mon papa ha ye mtabatela nga pe ye mtawosala ke mwasi Nzambe azala donc mpesa comme mwasi Nzambe ah ouais évolution ezokende na mamba musique nao bon évolution vraiment kitoko na pesi ba mbote na na beda chou patron bogos patron soutenir na vraiment ah oui patron bogos bonjour à toi aussi ba mbote belé évolution pena kitoko kano ya makasi obeti ba single na yo comment ouais ba single les ali tia balia ezawana marata kapioza wana ba single eza mo belé fidèle télé internaute toujours continue toujours na moi Nzambe bomoni nzembo na ye marata kapia comment est-ce que abinisi batolobi on est juste ka avant goût na banze mono to beti we pena ozo beti so mutema ke na so vendre ko ngata 1000 fois o pena sali ke no moi Nzambe ndabima banze mono sezara ngam na beti yango sala biso mo kapela banze mono sezara ngam na beti marata kapia na yo ka ngo bien tabale ba yo ka ngo bien ya ko weleza te moi Nzambe yeyo esi eko mama bokoyoka makambo moni bino boyoka makambo banana ngo boyoka makambo rebo chulo oh natangi ko mamutu te na lika boyoka makambo Tatana Cruz banani boyoka makambo Tatana Cruz to rebo moi c'est boya itoki na ba lika boyoka makambo ah oui natangi ko mamutu te na lika boyoka makambo na boyoka makambo moi Nzambe na kati ya musique ya génération na biso génération na bino ba musicien et loko nini va porter ya sika dans le monde de la musique et tant qu'artiste dans le monde de la musique pena to porter ya sika to porter vraiment biloko ya sika parce que tozalaki na bamo ba nini ba nini ba benga ngo ba nini ba série na ba générique ba série ba viewera ba jibe mais lelo to même musique na afrobeat donc world quoi ba bi world ndé makam donc yango pena ndé sa makam donc ça world vraiment mobulu ndombolo za ngo mais world peut poser la talara il donne onan donc nga pena donne nga mo mo Nzambe yo mo Nzambe après yo moko po babi la charité c'est vrai c'est la charité après yo moko bon après nga mo nako il donne nga pena ko joa maman Bilabel parce que na lefo maman Bilabel yembile sunza maman Bilabel mo pour comprendre kaza il donne na
Yokisango motindo ya pasi anyokoli yo yaka pembeni ozali se wanga wa motema tovane na monde bango pena. Voilà pour comprendre. Et bon, si on est évité, moto bena idole na yo pena même maman Bilabel et sika za osilika. Idole na yo moko pena otato no beti munoria to côté. Vraiment maman Bilabel pour na ina sa ba répétition pour na imba ko pena ki to pour na linga ko makasi. Voilà, je dis bonjour à ma consoeur Balobi parfaite, la poupette noire. En continu, fidèle internaute de Congo Suisse. Je vous rappelle de vous abonner, commenter, cliquer, aimer, partager. Moi, si nous avons produit, ou bien dans ma propre forme, bon, pour le moment, vraiment, nous avons producteur. Ouais. Bon, nous avons notre propre forme, nous avons notre producteur, mais nous avons un producteur. Oh, le producteur, nous avons un partenaire. Ah oui, nous avons un partenaire, un producteur. Nous avons notre propre forme, nous avons un manager, nous avons Magic, nous avons un tatou. Et bon, aux foot à bateau, bazana ensemble comme équipe non mobile. Non. Pour la carte clip, tout le monde bateau bazar qui est belé. Il y a pas de somme métier, mon seul fait les à la rater. Donc au foot qui vont comment? Ouais, non foot à bien, non foot à bien parce que na moi c'est Nzambe, Nzambe otanga loboko par na Nzambe. Na mutu nga mo mena otanga ko moto otanga loboko mais yé mo aza yé mo comme c'est mo sur la réalité. Na luka ba partenaire baya, na luka ba producteur baya. Et ça, la bien, moi, si Nzambe yo, ba partenaire boya, ba producteur boya, puis il ça la gara bien. Pour moi, ça ne jamais se relayer l'eau. Tant boya, pour soutenir et ça fait calito. Les camboyo, ils ont les la batutu, na internet, ba commenter, ba zo belango beaucoup plus. Nani parmi artistes génération na yo, au monde avenir que ana charisme pena payer qui est artiste, pour ça va na plateau. Ba sentir que notre artiste yo wana. Ceux qui ont lo ba sentir que non, t'es à peine essence. Bon, il y a des beaux musiciens qui ont un charisme, mais qui star. Le bata pour les mots qui ont charisme. Oui, pour les mots qui ont un bel jeunesse à mon charisme, qui a les beaux choses à moi, si nous avons sinon, le babon, le bêta qui est un musicien. Le roi, la classe, ça va gêner comme la caille. Non, musicien faut charisme, les beaux sont des salariés. Moi, si nous avons un charisme, ma casse. Donc, il y a mis balai. Bon, il y a mis balai à Zate Bahati. Bon, Rebo. Ya. Et l'autre, moi c'est Nzambe ndé. C'est là. Bobo Rebo chulo. Non. Mais tout le monde a charisme. Kasana tuni. Toujours le babato bazana charisme. Donc Rebo a charisme té. Toujours le babato bazana charisme. Kasana tuni. Ngana pose question. O lobi ya liboso yo moko. Ya mi balo moni mutu te. On a lobi Rebo ana charisme té. Non, toujours le babato bazana charisme. Tu vas Tatiana Cruz na PC bambo tebele. Faut comprendre que lobi Rebo ana charisme té. Donc Tatiana Cruz na yekane bana charisme. Ah ouais. C'est tout. Ah ouais. Et puis comme ta ma belle. Et puis comme ta ma belle. Sore bo ramasser. Mais toyora moi m'appelle le kota ou le kan émission ya tingi. Pampou bat m'appelle comme kota ote moi si Nzambe aleki Rebo. Jusqu'à proche journaliste sur téléphone à Kangi. Vrai ou faux? Ils sont vrai, mais ils sont pas fans de Baponaka. Ils sont ngati na lobaki na leki ete. Ils sont pas fans na biso batala biso ne bakoloba. Vous comprenez? Ils sont ngati ils sont pas fans. Yimoko lobi ke ba benga donc c'est que ba fan. Ya moi si Nzambe balinganga. Sûr. Je suis sûr. Vous assure. Ouais, je suis sûr. Pour la grossesse ya Rebo. Ande konaot. Ana zema innocent. Ata pampex. Waouh! Oh, n'est bien monté, n'est pas bon. Il évite que Rebo na zema. Ya innocent. Ngaba news mususu na yoka ngote. Voilà, merci beaucoup pour comprendre que na aboy na Rebo. To me kampo kota likambo yo baboyi ba congolais ba musicien ba beta concert na poto. Concert ya Werason annulé, ya Kofi Olomide annulé. Et tant que artiste, pourquoi le bani par rapport à likambo? Ah, c'est désolant. Ça fait vraiment mal. Et ça vraiment pas si ma casse parce que ba musicien na biso basala musala bango kitoko. Tant bazo ko montrer bango beta ba concert wana yango elesa ka famille na bango yango ezalaka que ba futa ba travailleur na bango donc eza vraiment passé naza na sengo tende bazo boya ba concert beta na ba ni na poto wana eza vraiment passé. Si ko solution ni beaucoup trouver. Bon eza solution to ko trouver. Faut bosser nga parler ba combattant Tony. No basaka ba congolais.
to ba congolais bango ba congolais eloko ata to sengi pardon eloko ko changer exact message d'une pona bango donc message nanga eza pona ba combattant vraiment to lingi bino mingi to lingaka bino tellement beaucoup bozaka o to zana bango bino debi ke bo bunda pona mboka eza malamu mais bo permettre ba mission ba beta concert po eza vie na bango ba eza carrière musicale na bango ba sala ba futela ka banda ko wana balesa ka bana bango so bo pekisa bango teke ça mabe donc en tout cas vraiment ba combattant bolimbi soki likambo mabe ezali to bengana to solola te bandeni ya kobongisa po tozonga nde tozala moi si nzambe musique ya kala na lelo différence eza wapi sera ba maman Biliabel ba Betty Masikini ba Pongo Love ba mama Chala Mwana na génération na bino zomona ba moi si nzambe to moni Rebo to moni Tatiana Cruz to moni ba Cindy les cœurs to moni ba Meje 30 différence eza nini musique ya kala na kilelo différence eza vraiment makasi pour musique akala ezara vraiment nga nayoka musique akala mingi nayoka pena ka musique akala surtout si na va na ndako pana nga nayoka pena musique akala trop parce que eza na éducation moko ya osakana ti sozo yoka ngozo ka bêtise mais différence est salamina biso parce que biso bêtise eleki ava ba yoka yo fosa ka bêtise fosa la buzz ko ba yoka yo mais na féliciter pena maman kala ba musique akala pour le chapeau vraiment et bon na kata musique no bêtise ezate tenga musique na bêtise ndeti na Tsabalia soko boye kopola. No Tsabalia okolia pe madesu, okolia pe soso, okolia pe nini nde na lambi biloko nga bona okolia nga moko te. Mais est-ce que tu as des clips no bien? Ah oui. Oza parce que oza presque à moitié nu. Est-ce que c'est éducatif? Non, naza à moitié nu tellement tellement bien te. T'es presque na ba clip no mususu. On a moni une partie au lati combinaison ya culotte, hein, ya jeans. Là c'est muso lati soutien pamba, bonne surtout pour lélé. Et on a le beat. Kilelo. Kilelo ngoma beto malam. Pona yo. Pona nga kilelo ngoza bien. Génération et c'est éducatif. Non, c'est que nous lati bon mutu parce qu'on a tata mbwana wana eza na scène. Wana na scène. Yo mosi nzambe ndenga lati. Wana eza scène. Wana scène. Parce que ngela lata bongo na ko lata bongo mais na ko tambona na nzela te. Malgré nga mona osala bongo mais na ko dike mwana nga bongo tala ta bongo. Olobi na tango kala banze muziki éducatif ya tour comme trop bêtise. Nani na artiste au mona aimera plus bêtise makasi. Bon na ko tanga ba komo na bongo te po bazé. C'est bon. Tanga ata 3. Non. Bon, ata banze ba ba bêtise alors na ko tanga kombote. To changer to. Et bon Prince d'Angola. Prince d'Angola ayembi nzembo ya kata nzana vanda kinanganza na Prince d'Angola. OK, animateur ya azalaka animateur ya Wenge. Ya Wenge maison mère. OK. Mais na vanda kina ye ba yeko benga ye na yoka ngoma. Eza bêtise quand? Babi eza bêtise. Ah non, eza bêtise. Bêtise te. Ah, eza bêtise. Babi Kofi Olomide pe eza trop bêtise. Bon, le gars mo pa on a évité na yoka ba ye na yoka banze monakala banze monakala vraiment o pena zaka Kofi Olomide banze mbakala na kata banze mono conseil ni eza kati wana o muta ko retenir na banze mono que na retenir et le hotel parce que ceux qui tozu ndeti nzembo ya maman Biliabel obesa idole na yo ki passe motindo o surtout que message ya na kati o lela mde connaître master na mobile na elo mo bon est-ce que na kata banzembo na yo muta ko retenir ni comme leçon banzembo na pena ezali o ba koyoka penza ba kosepela nango surtout ba rumba nango ezo makala mingi te wana eza nango kaka ba single mona bimisi na kwa générique ba bina mais ba rumba penza na mate ya makasi oyoka ngo kala te na yembi na anglais na yembi na français oh le anglais ah oui mais tout le monde anglais oh my goodness oh wow oh no you are I want to say oh désolé OK vraiment ba rumba nango eza wana boyoka ngo kala mingi te eza vraiment ba rumba moko mutu soka yoka ngo vai na papa na mama na bana bakoyoka ngo et puis tant na kosala clip on a kolata vraiment bien na pena na idole totika nzoto libanda na pena idole ya kobomba pena nzoto naza moi si je suis africaine babosa na culture te to ba femme africaine to kotika ko exposer nzoto na biso boete et bon ce que tant on s'exposer na oezani na exposer te na tai umone colon wate colon na ba likolo non likolo na taki elambe matiti awa soutien ezaki soutien te za body ezaya body ah oui otiki boye polele non polele bon polele kotika no mukeme nzoto nyonso ndenge na atra pena tiki do awa pena bozona bota na bino non c'est pas ça moi si nzambe au revoir un jour comme moi si ndaka moi femme mariée ah oui na reba ngo pourquoi pas non moi si fona bala mais parce que bino ba musicien ba chanteuse beaucoup na bino otala ko bo ma carrière zemi ofana na ndaku okosilanga la tango zongela ba fan ba musu ba bimi lisusu koti mai non eza bongo te Miki nakopesa exemple ya Miki Minenge ouais autobota mais alors continue carrière na
Anita Morabu tapé bien sûr alors continuer carrière donc eza bongo c'est parce que bakutana mibali oyo ba permettre bango ba connaître job na bango mais est-ce que mobile nga linga et bon ce que boy na tina kuta pe na mobile wa boya te boya te donc yo kufa na musique nao na yango na cercle bakunda na yango na cercle voilà au conseil la biso mo a cappella ya parce que aux artistes non aux chansons ba musique ya kala ya pongolove nze maman ko mama pongolove oyo yebi parce que moto aza pena musicien faut ba ene kake ezanga mbula ebetina motema mwanga motema oh Jésus oh bomangai voilà merci beaucoup pour comprendre que moi si Nzambe obetaka juste ba flash pour l'accepter que non aza aux artistes complet hein complet mais malheureusement, on a évité ce qu'on a l'accepté le que je ne sais pas. Ah non. Le que tu as compris mais Robin a l'éloté. Au bêta genre musique nine. Ah bêta afrobeat. Afrobeat. Pourquoi on dit qu'afrobeat? Donc il est là rien to fait la terre. Il est là kaka. Mais dès qu'il est là mais to mélanger. Bon mélanger. Ça ka te afrobeat world day. Ba rumba na biso eza ya ndombolo biso awa ngana bêta tout. Ça ka te afro day. Na bêta afro, na bêta ndombolo, na bêta rumba, na bêta nyoso. Tika ba fana na posa na ba rumba ozo bongisa bo bimisela bango mo extrait. Te mukie kaka ba te ba te mukie kaka te juste mukie to bite ko beta nyonso moko kaka me mukie quand to beta bakaki ako beta beka mukie pour que tu comprendre ce que ba bimisi ngo avant yo bango de ba miyibi na ba yiba te ba yiba te te sepeli sa ka ba fa pena na bomba kango jaloux ma pona boy posala ngo pona ngate tozali ba moyibe ko mitaka ba yiba ba vie te wana ikosala ngo pona ngate mais sala ngo pona chaîne biso sala ngo pona ba abonné pona patron na John et puis pona ba fan na yo mama 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 chérie lobinanga je t'aime chérie lobinanga je t'aime ngana lobina ye je t'aime pas angana lobina ye je t'aime pas ye to betango featuring parce que mon balazu bobo ta featuring c'est ce que le bobo ta featuring na quelques personnes ba chanteuse au ponanan bon ba peut se faire responsabilité non moi si Nzambe ndenge za boye contrat ya ngoyo bon pona batumo bo beta na bango featuring au ponanan bon wana yeba na ramkoto ba pona ngana beta featuring wana yeba na te to saka ndeti yango to saka le roi pe so pena ba bis au signer contrat pas d'accord pona ba bo beta featuring na ba na basi pas ba garçon ah bon na ko beta featuring na maman Bilia Belle génération na yo génération na génération na oh génération na mona te ndeni oroluka pe grande sœur no Cindy le cœur ah ouais le bas Cindy le cœur c'est bon mais oroluka pe petite sœur no Rebo Chulo non madame na luka Tatiana vraiment c'est ça et bon Rebo te pour ni mais Rebo pas ma biette yo ka musique Rebo te yo ka musique Rebo te non na yoka vraiment te Pwani na yoka trop maman Bilia Belle ba nini ba yo yoka kaito yebi no ka comme musique no yoka te non na yebi mais musique vraiment na yoka te ngaba musique akala na yoka makasi mais yo yoka te yoka ngote Pwani bon na musique akala pona za mo ba idée pas na yo ba idée za te musique akilelo vraiment idée za na na kilelo ya Rebo za ba idée te le banazwa bon n'habité Tatiana Cruz je te salue. Na mon ozali passe à Tatiana Cruz. OK, il y a pas de souci. Donc comme presque na suka émission fidèle internaute. Nazana moi Nzambe plateau côté lengi cher ami internaute. Là je dis bonjour à mon vieux Bobby tu basse grave monté mamala mon Ursula hier on a prometté bino que non zone et puis na zone na bolukanga de gauche à droite et bolukanga kaka na kata Congo sus balobi chaîne bino et puis ça bino ba news bien ba info bien makamba bien beau s'abonner abonnez-vous commentez cliquez aimez partagez massivement moi Nzambe bino ba monsieur bolingi trop rancune trop rancune bon voir na vie ya ba problème to ndenge ni boluka business ma baninga autant so yeba na ote mais pour abatanga comme moi Nzambe faut na créera plus Rebo faut na créera plus Tatiana Cruz faut na créera plus Cindy de Cœur na créera plus mais je trempe chrétien na mutu est-ce que nga tengo mutu
Le bata papa Molière honorable. Mais comment voka na ranking? Ça ranking non, tu as biso na ranking na mutu te, mutu tosa musala na ye. Mutu tosa musala na kwa na ye. C'est ça. Na ranking na mutu te, moi sinzamba na ranking na mutu te. Donc ça ka ke ba yo nga na tangi na lingaka mingi po ba pesa moi éducation quoi. Il y a pesa éducation te. Non, Tatiana Kouzikane na tangi parce que yo éducation. Ndeti nze moneta sana kuzo pesa éducation. Bante Tatiana Kouzikane. Ndeti nze mboni. Mibali bazaka ka mibali atozana mosino ya kitoko boye. C'est ça. Voilà, bête la biso fête de laurier. Fête de laurier na. Tatiana Cruz nao. Oh, OK. On a bien monté na bika wana. Ah, ebi Tatiana Cruz fête de laurier te. Na bien monté. Nakanga mie na motambo mu. Banze mo vraiment ya bango vraiment. Na yo kana nga ngome pas tellement hein. Yende banzembo nzembo na de touchanga bali bazaka mibali. Mibali ba mitama boyebi. Ah, ya solo. Wana pe kanga ngopo avant na ko okutana ba choc. Okutana na marambo bele. Siko nzembo ni wana te yanga. Ete yako. Zo ngisanga. Epeso makasi koma yanke. Epeso makasi. Non, yankete. Moi si nzambe po. La esprit ya musique hein. Moi si nzambe po ayemba makasi fa ba idiamba. Non, on a bien diamba te. On a mis la masanga te, on a mis la diamba te, on a mis la chimboki te. Donc on a mis la ka mai, c'est tout. Ka mai, c'est tout. L'eau c'est la vie, non? Mai ka. Oh, vous pensez que c'est un album quand? Parce que c'est un single. Ouais, bientôt kala mingi te. Ba single na ibanda déjà ko bandi déjà ko le kana, ibanda déjà ko le kana ba trace na nini, ba babina ona no. Après ni na oyeba parce que ko tala mambo yana si. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Fidèle internaute, Boki Mwasi Nzambe a Pessilibino Makambo. Je ne sais pas. Mot de la fin de pour profiter. Message pour nos fans nayo, plus pour nos abonnés nabiso et puis pour notre chaîne nabiso, na patron nabiso, na bateau bazolanda au Congo Suisse. Ah, Congo Suisse, vraiment, je vous aime tellement beaucoup. Na pesi mbote na boss ya Maître John. Suisse. Maître John, balobi Maître John de makamba bibo s'abonner massivement. Ya mbanga mo mo sinzame na s'abonner déjà. Donc voilà li balali donc bo s'abonner et ça biso bien. Merci beaucoup na bafani na biso balingaka mo sinzambe bafani na nga kwa balingaka mo sinzambe na pesi mbote na ngai na manager na nga malgré ozobela mais ba bon guérison à toi na pesi mbote na yo moko mwasi aboya hydroquinone na bi 100% naturel. Ici bossa les journalistes ma kasi na pesi mbote na ngai na mama na ngai bibi Sephora mbote na papa na nga pasteur Moïse Gilbert Ngoyadi na bala balobi église vie de l'Éternel nde makambo na pesi mbote na mwana na nga Flormi petit frère na nga Mes petite grande frère na nga Pichu Papi de Pisco nde makambo balobi moi sinzambe yeyo pour continuer ko s'abonner na chaîne na nga na koma Flore la sexy donc pour ça ko tika Flore la sexy bozo nyeso yanga page Facebook na ngai la sexy nzambe donc boza mobimba to que je vous aime tellement. Ozana besoin d'un partenaire, mu ko joindre yo peut-être na numéro WhatsApp, page officielle na yo, tout ça. Numéro na ngai ezali 090 67 79 375. Il y a Willy Mouché Nicole Mboka 90 67 79 375. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. C'est ici que nous allons boucler notre mission. Merci Nabino tout pour Zouaki Ton Yakouan du début jusqu'à la fin. Merci à mon boss, au maître John, pour qu'après aussi à sa femme légitime, maman Micheline, maman Moboto, mille fois boss, Dossa Ursula, Adon dans la carte Yakobo Suisse. On a tellement trop mes amoureux, na portable, na monté, ma Obalinga Ursula, na Linga Bino, Obalinga Ngati, Linga Bino Makasi. Un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois tonton Igor, un bon tonton. Dossa la Kena Ursula, mon nana, mobile Pembe, le big taille S, pourquoi pas aussi à mon cordon, Kiko. En tout cas, de gros bisous à toi. Vous êtes tellement ébélé. Merci aussi à toi la sexy moi Sinzambe bato nyonso ya Congo Suisse na lingi bino tellement trop na ko rappeler bino bo s'abonner commenter cliquer aimer partager beaucoup plus n'insistera na c'est bazaka sur ba remarque. En tout cas naza na besoin ba remarque na bino place na sali mabe place na lobi mabe bo hésiter ya ko sala nga ba commentaire numéro na nga est affiché wala na besoin ko joindre nga sur Facebook ou bien page officielle na nga Abeta Ursile Bossale ou soit Ursila Doué Bossale. Nazana pour répondre à Bino et je vous aime. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Bye bye. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga,
élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.